Fidèle ami de Face à Jet Li, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui à travers cette tranche d'émission dédiée justement à Passekose. Passekose, c'est grand batteur, un ex-musicien du quartier latin. C'est monsieur qui a servi la musique congolaise à travers son jeune âge, voilà, qu'il nous a quittés. Il est parti, Passekose n'est plus, donc c'est avec Basile Sombodibele que nous allons essayer justement de discuter sur la mort de Passekose. Bonjour Basile. Bonjour Jet Li, mon amboka Jet Li. Oizalaka et pas un boudou dans catalogue plus. À tout moment, lorsqu'il y a des informations, même macabre, il y a matanga, ce que Zubiso. Et toi, une grande famille, tu as une famille à Warrior, Biso Basile Sombodibele, et Longo Nayo Jet Li, Toyaka, pour te payer ça, ma précision, pour te payer ça, ma programme, Engebene, Ndenge Magamzo Rotambola, Boyebi, les Lozali Passi, Nanu Tokundi, Bamisuste, Bamisubazo Kunda, Bazo Koufandi Susu, Monamboka Passekose, de Beni Tseka Koudi Felela, Yana Biso, Atikaki Biso, Namikili Angele, ma question est que yo. Mais on va analyser ensemble parce que Ndeko Basile Sombodibele, Ndeko JC, Jet Li, Bolobi Lobinini. Justement, comprenez que c'est Basile Sombodibele. Je ne sais pas commencer cette émission justement sans pour autant vous balancer la page publicitaire. Donc retrouvez Gilda Makengo avec Maison la Servante. Nous sommes déjà de retour sur ces plateaux. Basile Passekose Azali Sousouté, Passekose Tikibiso. Impression na yona nous sur Liwa ya Passekose. Non mais moi namboka tika kudifili la wa o ya betela biso. Ya suika na mbonda te azali pe grand compositeur na banzembo lokola neti banzembo to o beta kitoko to yoka banzembo elengo ti lelo hein papa na Roissy banzembo kitoko tika kudifili la salle la biso. Donc ça lui passe parce que mon Amboka, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. À Saliba AVC des fois. Même Bakonzamboka. Ceux qui sont là, ils sont en prise en charge, il n'a pas payé étranger. Mais mon Amboka a ce soutien Moutouté. Ndekonaye, l'humaniste, l'homme du cœur. L'homme à cœur ouvert, Oyemoro, mon amboka aigle supérieur, avec un site touristique. À Sali Makambo, le gouvernement Salaka. Moi, le gouvernement soit dingwe, mais bien au Maroc pour les besoins médicaux. Le gouvernement soit ministre et Memi. Na niveau de musicien belé, et moi, ça moi Kara, surtout les musiciens Balaga. La Toya Sima, la Toya Mbunda, il y a moi Kara. Ndekonaye Fali Poupa, Ayoki Yaya Naye. Na pasi maman Leli nana ko felanga mobali azota ba soin parce que il y a certaines maladies a wana kisasa to limité ya on mona bato ebele abana maladie akebo et aussi mbate ko sengaka prise en charge zala ya étranger na pays étranger mwana mboka na boboto boye na bolamu na ye alui non na kotika ya na ngabo ete na kotika ya na ngate asali makambo yo. Qu'est-ce qu'il y a en République et Salaka? Na mbongo ne ya moke ya poche, na mbongo ne ya kistar. Alongoli ya meminde ko la poto pour na soins médicaux. Comme Liwa Izalaka, te makambo etali biso. La mort c'est le spiritualisme. La mort ezali destin en Nzambe to baka destin divin. Yonanga moko to ko va to éviter. Ba meki kolanda basouin ba leki basouin mokano nzambe salami ndeko après une année na moi quelques mois dans la asu basouin na poto ndeko moni ndeko dingo pas ko na Maroc ndeko moni ndeko Séguin akofaki na Inde ndeko pe akozokisa molimo. Donc la grande famille musicale biso ba warrior parce que atika ki bisote atika ki fali pour battre mon amboka atika ko difeli la paix à son âme. Donc les lois qui ils allaient passer na biso bato monde de musique bato monde il y a bonne musique ba mélomane
Pas politicien, pas sportif, parce que tout le monde. Bon, Tomé Kada Okozonga moi moké na pas c'est quoi c'est qui ça. Pas c'est quoi c'est souffrant à travers émission moko nana bola salaki na maman veuve il y a défunt Tseka. À lobby ti pas c'est quoi ça comme on a pas si bongo na kisasa awa. En tout cas, mutu mon côté aleka na ndako. Mutu mon côté aleka na ndako à l'exception il y a Montana, je pense. À l'exception il y a Montana. En tout cas, mutu mon côté aleka na ndako koya komekako tendre loboko. Bon, lelo fali pour passer liango. Fali pour passer liango attendre passer ko c'est loboko. Na kata souffrance wana amemie na poto. D'ailleurs maman na mekai ko renchérir en disant que wana kutu mwana nde yaki koloba maman kutu te. Mwana yaki koloba lobi au-delà de tout ce que j'entends à lobi même pour na sala diplôme d'état papa fali pour pande bimisara moi ntweke pour na sala diplôme d'état. Bon. Wana to meki ko paraphraser to meki ko chango entre parenthèses. Tokei siko na maman ya likambo pas c'est kose na poto ba memie pas fali poupa akende ko se faire soigner mais to moni on dirait e kaboli ba ndeko na ye koza certains baza d'accord nango koza ba mususu pe baza d'accord nango te il y a même ceux là qui sont allés un peu plus loin en disant que fali poupa waneza Suzuki il faudrait tolo bayango que fali poupa pesa ki interdiction ya batuba yako visiter yete azala ki souffrant. Yoko Lobani par rapport à ma propos. Non, mais moi, et puis séparation, on a Wezo. Non, mais séparation, c'est tout à fait normal. Succès à Fali, est-ce qu'il va arranger Suzuki? Donc, il y a quartier latin. Quartier latin à Suzuki, quartier latin à Fali. Je sais pas, il n'y a pas photo. Les lots moni. Ndeko Fali pour pas place à mimi musique dans le monde. Bandeko bazana balikunya, bazaka batolikunya. Suzuki a robé ta wapi au place de la musique à Suzuki. Non, Basile, Tozana. Non, mais attends. Tozana na matanga. On ne parle pas production, non, mais je parle réalité de tout. Je parle de tout, Ndeko. Tozana parce que c'est agi souffrant. Na bumbo pas parce que ça se monte pas on est na bumbo. Pemene ka commune maison communale la bumbo. Abela qui avait ses défauts. Suzuki ça la voix. Ata 1 euro tindela qui batu balingi batu basala bola moté yango moni soko bito landa batu to landa batu ko ba Suzuki to sala bola musuté Fali il n'est pas dans ça. Suzuki peut parler ndenga lingi italien lelo soko moni famille la veuve l'enfant témoigne pour Fali et c'est même d'autres pays ça Fali papa mboli to kena makamba Suzuki wapi on est en jalousie mal placée parce que ndé ba peut-être dans quartier là wana ba on se balagi la famille. Est-ce que Fali pour papa Zagé Kaka obligé à parce que quartier latin aussi c'est une grande famille. Lelo na lingina zwapena papa ya quartier latin tout me kakuchaye de côté à Makambo ya matanga ou. Parce qu'il faut évacuer. Te yokana makamba. Non mais faut évacuer d'abord. Il n'est pas mort comme musicien à quartier latin. Ex ya quartier latin. Ex ya quartier latin. Juste le connaître. Na matanga wana quartier latin ba koyaka na flair batiki flair. Batiki flair net la biso basien ya collège Boboto biso basien ya Lembo biso basien Masamba to yaki to eto tiki fla na biso bana ya Elikia bana ya EP3 makelele c'est ça mais na lobby e ko suka peka na niveau fleur moninga yaki obela na famille na bolingo famille tango moninga yaki na pasi tango pasi ko ça na pasi ayi na bokono ya AVC ya accident vasculaire. Qui a Suzuki kuna? On m'a dit tout. Il m'a dit Montana, mais Montana c'est. Mais pourquoi faut faire la Suzuki? Parce que c'est lui qui débite des sornettes. Il Montana a tourné la jalousie. Pourquoi Montana les gars? Parce que Montana il est né naturellement bon. Suzuki n'a même $10 au Kabila Moutouté. A $10 au Kabate, c'est quoi qu'on soit soin Moutouté. Hier, à Okabande jalousie. Okabande matongi okabande motema mabina. Mais yo lo babongo est-ce que tango passe ko ça ko bela na kisasa Suzuki azawo ya kisasa le bien atazangi tout monde va transférer Western Union zalit surtout hier Suzuki a rolo ba route parce que Fali a écouté na passer quoi après ça dit bango ba banda quartier la tête kala la bande mo kala parce que c'était là et lui Suzuki était là
On est vraiment que tout ça, on a un problème, on a un problème. Bon, les quitter, tant que vous soit. D'abord, hôpital à Poto. Na hôpital na biso qui ça ba maman et moi. À part ce que vous en êtes na soins intensifs pour recontacter. Mais yo kokota kuna nyo ces allions, aga ele ni fumbwa, elle est pondu. Ce que vous là, fali à quoi ça na hôpital qui va pas contacter. Non, ça va règle l'hôpital. Parmi les hôpitaux, on a qui ça peut dans l'hôpital hôpital on a dit il y a muto modi kembe. Tu peux pas aller rendre visite. Tant que comme na 12 heures visite ça la quitter. D'abord, mon n'a pas soin, il fallait pas dire que c'est un soin intensif. Il y a un soin pour la carte. Au moins, il faut pas que Mokili, Bosoto, il fallait empêcher. Est-ce qu'il fallait un docteur? Il fallait un docteur dans l'hôpital. Monsieur, est-ce qu'il fallait un docteur? Hein? Est-ce qu'il fallait un hôpital où on a pas influencé? Non, ce sont des hôpitaux bien organisés, bien structurés. C'est-à-dire que maman faut lui parler, pas porter. Bon, nous sommes là. Ça veut dire qu'il faut identifier qui. D'abord, degré apparenté, degré parental, il y a un côté là, au Lingini. C'est là où on a passé. Au les fous, on a la carte, à des choses ali, mais il y a des gens qui ont été ça va soin, parce qu'on a la radio, c'est un faux débat, c'est un débat qui est lié à la jalousie. Mais tu vas le babalobi, air du cap la merveille, à soi qui les kanisa kolobake, à soungande konaye. Ba o mususu ya nzinga ba lingaki pe peut-être ba sala mais fallait ça lobaki ya sali nyonso yango batiki mais na lobi est-ce que kokaba ta na biso ke ndeko na Suzuki ngana ibina kisasa balaka na kitambo na mona pesa kabila tam du 5000 francs congolais si kokaba yango ekomika kokaba ya tembe po muninga pasali non en faisant des actes libele wana pesa malobe accompagné na mo exagération de 5000 francs congolais 5000 francs congolais. Kabila 5000. Tu es habitué. Tu vas venir qui ça, tu vas venir à qui ça kala. Tu vas venir na Léo 1, Léo 2, tu vas venir na Bandalungwa. Mais Basile a ça payé mon côté. Na lobby. Mais quand c'était et qui on a batamité mama be batindi hier avant le babiloba loba. Le premier année tant que basali messe recueillement. Parce que avant Korea, ouais parle qui ça, avant de la programme journaliste Salia, tant que basali messe basalaka. Ya souka pour corps et parapatrier corps. Toko mawana. Mais deux ans matanga. Toko mawana. Mais ça va tinda. Ça va tinda italien. Toko mawana. Tozana nuna na niveau ya koloba que parce que c'est parti. Fali pour passer la ki panaye, ba musicien cartel la TP bazali. La musicien cartel la TP bazali. Ba oyo ba sepela ki tena o fali asala ki na ba oyo pe ba sepela ki bazali. Mais oyo akufi wana aza collègue ya baeba sobaleka na quartier latin. Ancien collègue là-bas. Juste non, ancien collègue à la raté. J'espère que après geste ya fali mutu na mutu aki na capacité ya ko cotiser et puis ya ko sunga parce que c'est na lolenge oyo ye alingaki. Mais très surpris fali akota baba kota na hôpital Tepo fali apekisi des histoires donc la quinoiserie et pas batu oyo balekisi pe majeure partie à vina bango na mikili ya poto parce que Koffi Olomide abandi pe komema bato na poto à travers quartier la tekala mais comment bandeko ya fali pour pas ko se comporter lolenge oboy mais ça mon amboka ça ga mutema mabe c'est la jalousie mal placée c'est-à-dire parce qu'on veut toi le problème il y a acceptabilité hein toi le problème acceptabilité pour accepter moi ne va montana bazana boss humble va montana bandolo là ba mignon Abraham ba Soulay bandeko na ba acceptaka facilement ça dit tu parles en français c'est plié aisément et ça va nous sous oyebike makambo zali musu saka ça veut dire soyez pas cotiser fallait pas cotiser mais fallait à ça là oyo za na hauteur na ya ko ça fallait c'est quelqu'un qui est redevable à ce moment oui il faut na tchapena main à la patte il faut na mouiller maillot na kunande konanga parce que na bandaki likambwango na sisa likambwango na kenaki na basoins médicaux ça dit non on a besoin le gouvernement ça dit ça fallait comme le gouvernement na kambo gouvernement ko sala mais un individu qui fait ça fallait azui matanga corps ya mwana mboka mama président Michikev azongisi yango parce que azalaki moko ya biso moko ya biayani ça veut dire c'est quelqu'un qui vit mis avec les gens wana ezali mona mboka tcheli ezali nango mutema mabe biso to kolanda ngote soki ba Suzuki ba koloba biloba loba na mo toyebi ko biloba loba na bango ezangati na sensité donc on n'est pas dans ça nous on va faire notre deuil ensemble avec la famille
comme nous sommes bien avec la famille, et que autant que de cotiser, tout ça, la madame a besoin de s'engager. Mais s'il y a un recueillement, et tu as salema bongo lobby ou tu leka et si kawapi babengisaki bandeko nyonso ba ki passe kose na niveau ya mikili ya poto. Mais à travers notre très grande surprise, Tomonika présence il y a Montana Kamenga, na présence il y a musicien Abisso Mamale Tupac, bandeko mususu à quartier latin, bayete pona nini. Pourquoi? Parce que fallait azuili sous une fois de plus mokano ya kolobake et sengeli a rapatrier corps il y a Kondo Nteka passe kose. Mais notre ballon à Montana, notre ballon à y a Michel Soussou. Mamale a dit que je perdis un frère. Je perdis un grand frère, c'est Kabou Difele là, il y a un abisso. Voilà, les abissos, il y a un abisso. Et bon, on a des quoi, oh, n'y a pas de qualité. Ceux qui vont moniguer, il faut régler contre Yamoué pour Fali à Sunga, pour Fali à Salagiboué. Mais tous ces choses là, il fallait Salamoye, mon côté à Salamoye, na famille. Tabalobi qui est boya recueillement, boya na messe, boboy. Biso tout ça na bakina on na matanga mjuso matanga ya kinwa kufi biso on na ba sibele bana kinna ya godara asalengo donc so ya godara organiser le mois bon na besoin sali boy après na bina royate po na lobisa godara te bona lingi godara bote mona te et na sens te ngana olela ndeko na ngana matanga bon ta toka ba matanga tant toka na matanga gouvernement de la louer président louer na msusu bazui martyr. Parce que yo soki oza mutu ya failli le bina oya tepo président de pesi koloni non mate kana ngona sensibilité on a matanga tepo na le sa gouvernement de ngala mutu failli biso de nga gouvernement de matanga ngana oya mutu jamais donc ina matanga il a fait na biso nani fait na biso to kufa nani camarade Martin Fayulu camarade Martin Fayulu nani vient na biso oh ikozongela vient akufaki via za mutu décidé ndé motu na pena ngana tuna biso to ba africain to ba bantu te biso to za ba to zwaka ba différent na biso to tchaka moi à côté et sika wapi oyo ebembe yali to matange yali mais siko oya boye vraiment pourquoi ka fali azu mokana koloba que tel lokwa ndeko nanga akufi na bandaki déjà ko sunga na ke nango kino na dernière volonté ya mowe kino na dernière souffle ya mowe et puis si ba séparation ma kasi boye vraiment non et on peut te dire viens on a failli viens y a décidé directeur de cabinet ya Martin Fayulu mais au même moment azalaki membre ya Banakin azalaki pe mutu ya quartier latin mais batu bachaki misolo ni Godin modemo na chemisolo et si de chemisolo est-ce que batu wana ba beteke biso na décidé et Godin aza mutu kana fachi béton moyen to ya été non na matanga batu basanganaka soki komi na kindoki na extrémisme ya mutema mabe ya na koya te po fali mutu asalaki boy wala komi extrémisme ya bondoki o benga lukundu biso baba ngadi benga motema lukundu kindoki motema kindoki ça veut dire ngana ya ça dit mutu décider on a bina na ya te po Godin mutu apesi mbongo kuna non na ya te po matanga wana premier ministre mama Soumi mutu apesi mbongo na ya te non na koya parce que na ba organisation wana la part du lion autre bien la part pantagruélique ce qui bimi na fali poupa ngana oya matanga bongo te na koya parce que nekolela mutu nanga na ko la fali te bon tant que ça matanga boye pas fali te boye ko lela ndeko na bino donc botika ki mutema mabe wana ekiri na bino bo sala aneza kiri ya bandok ya mitema mabe pour suka biso toute la culture finga batute nous on ne chérit pas quand le bi mutema mabe c'est une qualification qui incarne la personne de quelqu'un qui ne sait pas accepter les autres. Aïe, quoi accepter ta baningate. Au moins, ça veut dire fingi mutu. Non, on est. Je sais pas tu ya bandeka fali baninga fali balobela fali to finga batute. Mais qu'on expliquer batouke, ça c'est la honte, c'est du mauvais esprit, mauvais comportement à l'égard. Il y a moui pour cracher les mémoires. Puis bon la compte à rendre la falité. Fallait appliquer ça biso doit en hôpital. Fallait comme médecin général il y a un hôpital voilà. Déjà qu'on rapatrier corps son abina sala ba calcul nanga parce que naza pe na kati ya service na sala rappel musala ya funérailles déjà donc le boss la servante des donc déjà là
Tokoki déjà quoi avoisiner 15 000 euros. 15 000 euros pour nous rapatrier corps. Sans compter caprice mususu ya Mickey. Pas besoin de $1000. Tikana olikanisi nanga ici là. Bon, fallait pour pas déjà acheter plus de 15 000 euros pour nous rapatrier corps. Mais tu sais qu'après aki papa ou atikaki aki papa bana mibale moko atika biso mwana moko atikali. Mais moi na wana zape moi na ba musicien nyo soit quartier latin. Ya ex musicien nyo soit quartier latin. Tout comme pe ataba oyo pe bazali. Vous comprenez? Donc c'est quoi moi na wana fallait asali par nae. Bato bako boya geste ya muninga. Bako kanga mape moi linganga te bakangisi mwa mbongo moko to luka lolenga ni to kosunga oyo passe ko satiki na sima na ye. Hein? Yo lobini. Ya na lobina o nabi na enterrement na matanga ezaka na ba port. Toi la 3 apports. Mutu mususu akopesa ote bengi apport anuméraire apesi misolo. Abi bon na $10,000 bozwa. Mutu mususu akosala na apport en nature ote bengi akola bongana koya na corbillard. Ngana koya na ngana okene comme na zamu ninga shida makelo na koya na ba fanfare exemple na koya na cercueil. Mususu akopesa pe idée ya bien. Idée ka o za même apport. Idée kopesa idée. Ko za mutema mabeto bien ngana lingi ezala boy. Ba port wana so service. Soki batu bana ba bonne volonté. Ba sala. Ba ko salat. Okolo ba bi bon. Ngai na zui 5 ans à université mwana ya mwana wana ya classe. Ole ya koswana. Ole ya koswana. Parce que fallait ba te. Ngabna no lesa ba ko shaki tongo ti pendant 50 ans. Bali ba moto. Ana ba port ya zui. Ole za na mutema mabe. Ngana ute ko kufela grand frère na biso. Batu apoto ba zui boye. Ngai Basile Sombo Dibele. Na ba relation nanga et pas Gilda nazwa ki corbia we kundi ya nanga bako komango donc laissez kanga mité baza muté mama bete bazwa ta colia ya moi si on attend pendant 10 ans au verset de $10,000 so bon moni ki fallait so la kisani non fallait ça là oyo nzambe atinda ya salaka ça dit kokaba c'est un don kokaba is un don fallait ça là oyo nzambe ça dit c'est un esprit c'est une inspiration à nzambe kokaba partager. Pas tu belé bazala ngote. Et là mutu biso na azala ba million. Mais akolo on l'a jamais. Bon on est. Donc mutu azala ba million mais pas soit à $100 à problème. Tout ça monde ba te belé na surtout na Nicolo ba tu na biso ba otongina ba na opposition ba comme na pouvoir. Comment na amoni ozoya et que wana JC. C'est qu'il y a zoya. Na côté na voiture à Tebo. Ya monté ba comme sa président atambola na ba poto. Bino bozo ki mabatu. Bino ba tchebino ba ministre wana bo sakana bato. So président n'a comme découvrir que porte-porte de aller à Libou les années là qui ça veut dire bon ça président de Libou faut bien la de politique des pas bien la bato là. Ça veut dire que l'apport est ouvert na matanga ezala na cahier. Ba yebi numéro ya madame tseka ko difele là bana ba numéro bana na mutenga contribuer cahier ça n'est pas maboko est cahier on a fallu ta Simon. Banzil Sombolibele nzoto ya Mowei et comme la biso na Kisasa lelo justement et vous allez rapatrier na Air France donc Air France ils ont même la biso nzoto ya Mowei lelo na Kisasa sikopo na bana ya quartier latin au bako landa biso ou lobela bango nini parce que matanga eko continuer na Kisasa bon na yokipe na niveau ya Kisasa Aigle suprême à lobby kokite ebembe ba bomba yango na cinquantenaire avant ba communiquer date ya ba obsèque mais matanga eza ya fali pour payer mon côté eza ya bayo ba banso oyo ba leka na quartier latin batu nyoso oyo ba betaka na ye musique je pense que baza intéressé na makambo oboye okoloba na bango ni. Merci ba congolais bana Kisasa bana monde entier quand des gens de Zolo babuza likolo ezoya et qu'on quitte à 20h l'aéroport. Là, je mobilisé, bande de biso ba warrior. Et mission de côté rapide Kasigo. Nana Boudouga, Edi Badiata, Balobi Basile, Mbang, tu peux ça communiquer. Ils ont comme aller à l'aéroport en Gini. Tu as un corps, tu es dans un morgue, il y a 50 ténèbres. 22 et 21 biso to kozana parce que biso to kufeli ya biso ndeko. Nazo lancer na ba mélomane nyos. Ba collègue de service na yi. Ko basala na yi musala moko. Abota mala quartier la te kakate. Auta bena kesa ba quartier ba belé belé. Et na soko lo ba ezama tanga kaka ya quartier la tente.
Et ça le rôle à moi, net singabu na tanga na masamba, na tanga na lembo. Ce qui est là na zate, bon le ça matanga lembo, to matanga ya nini, to matanga ya masamba, bon le baki matanga, eza batu nyoso, matanga eza ouvert. Tout le monde a une déconnexion, c'est gars qui a zalaki tout le monde qui par Zouria, sur les Kaouka, à qui go représenter. Gabena qui on a lobby, t'as on a gagné ta maman qui a dit ah, muta éclairé. Ça veut dire, tout le monde qui veut battre ta maison, mais tu avais oui raison, tout le monde qui boit, tout le monde qui veut battre boy, tout le monde qui boit. Ça veut dire, le deuil est ouvert pour tout le monde. Oh, les gars contribuer. Fallait verrouiller pour la tête, fallait bloquer nos sauter, fallait tout ça là. Pas au yago sala, yo besoin soit par na yo. Ça dit, to kozonga kaka awa, ta to kota sekatene e koti nango, to kozonga kaka awa. Na catalogue plus c'est pas na boduga, to pesa programme o ya matanga, ezali matanga. Ya batu nyoso biso to zali wana, to zi mo chance parce que to zala kata commission ya matanga, to zali wana, to pesa no programme, to kolela bien. Fali a sala o na niveau na ya sala parce que il a perdu pour lui un frère. Il a besoin de au gouvernement. Il y a quand on a maintenant contribué na yo, pas refuser contribution de, pas les autres pas actif na yeba pas yo, na bon motonner à CP la salle. Donc je crois que les lots tout comme ça corps ya moui na la morgue sekatene et suite au ciment. Basile Sombodibele, je pense que ministère et la culture ezali ministère oyo et s'occupaka na ba artiste et puis na makambo nyonso et comme la kabango nteka ne plus le lokolo banini na ministère de la culture oyo eza ministère oyo ekambaki musala oyo nteka oyo ekambaka musala oyo nteka zayi ko sala de son vivant. Donc ça veut dire nous avons lancé cet appel parce que pour le battre, il fallait s'allier et en gros, il fallait s'allier et le goyo que aboy na itu kota wa bima wa zonga to benga gouverner azo ya mbate to beto zonga boy et que ça fait des mois ba corps monsieur na zongi te tora du fo ya mardi obi ta sali kota boy zonga boy bima boy fali na moi moké na ye abi non je peux aider le gouvernement moi il faut que ambassadeur yewa je peux d'accord to zonga ça corps hein et boya l'artiste en danger, gouvernement, papa Kabila et papa Félix Tshisekedi, maman soumis moi, gouverneur, Edi Yeli Molangi, Koresonga, tout beau que les Kabongo, tout l'ingi capacité de zongiser. Dans le zongi wana, ministère de la culture, faut pas que le gars n'apporte. Aïe éviter que moko yaba valeur sûre, moko yaba batambonda sûre, ouais sûr à Koufaki. Il ne va pas approcher famille. Non, nous allons faire. Tu es aidé du bango. Il fallait un déficit gouvernement esprit. Un déficit bon, on a besoin d'un côté. Besoin de salir na boli, on a besoin. Soit de salir, on a un système. Pour que ça besoin, on a besoin. Il y a ça la maman, bon côté. Il y a ça la maman, bon côté. À sali, contrepartie, nous avons pas vu d'habitude. Nous avons pas vu d'habitude. Ça veut dire, le dé est ici. Il y a les lots. On va salir très présent. Bande Rogno Sobazana, bien sûr, accompagner si dans la mort de la Robangili. Ministère de la Culture, c'est le ministère de tutelle. Bango Bel il a été. Toko Bel la bango Bango Mogo, Bambo la famille. La femme est là, la veuve est là, les affaires est là, la résidence est là. À la boum, permet la commune. Tout le monde a émis parce que c'est parce que ça y est, bateau Kala déjà ça se mara le pain. Là il y a boum, le locoma. La sauce à la quoi sauce parce que je me suis dit là il y a tout bon c'est on a bâti macadam te goudron te tu y a pas ce que c'est donc bamona la veuve biso si beba le bagé ba pekisi bamona veuve non veuve ça on a JRF Daniel na artiste Mouchandro JRF Daniel le boss a lobby à rotinda artiste Mouchandro pour à représenter na Bobsek Oyo donc un boss qui aime Dieu, Motomoko Malam. Pardon, Zéana Sissa Makanisi Nangai, un boss vraiment bien, Motomoko Alingin Zambé, Alingi Batou. Toza Bongo na Jimmy Lafleur et Bongo accompagné na Dieu Dongani, le Bipé Bako se faire représenter na Matanga, il y a pas se kose. Mais Toza qui Bobsek, Yande Konabiso, Seguin Mignon, Maniata, la grande famille a fallu pour Bazala quitter Bazala qui est en tournée. Mais tout le monde geste moko oyo et simbi
mitema ya ba congolais komona Arnaud Madroumao azali bongo batteur au sein du groupe du groupe d'accompagnement de Fally Ipupa akendaki bongo ko déposer gerbe de fleurs naye na tombe ya ndeko na biso Seguin Mignon Maniata. Impression na yo par rapport à geste. Non mais l'impression était la bonne parce que et pas Fally na zolo ba et pas Fally na effectivement to finga batute ata yo inino biso biso to ina batute biso to sala auto ko sala niveau na biso to beta musique na biso cap na biso zali lelo Stade de France événement oyo congolais ou tinaka Congo ako free monde entier donc cap na biso date kala to za la fixer cap na biso eza musique na biso neti lelo mwana mboka Fally azana studio azana album international album ya monde entier azana album international cap na biso zali événement du siècle au congolais au Congo abani musique na stade na munene bato ko sala monde ko sala wana donc pour vous dire que Fally a un problème na BCBGT dans ma public ni acte mes condoléances da tozala na corps wana na niveau ya 51 heures. Donc voilà, Fally Ipupa moyen à accompagner corps ya Kulutu na ezate parce que il est en studio. Donc basi ba futaki déjà pas producteur ba séance nyoso o esengeli asala en studio. Donc voilà la grande raison où ezo sala que Fally Ipupa a accompagné corps ya Moeite. Fally Ipupa tozala na tournée moko munene na Afrique. 6 concerts na janvier awa oyo ngai JC Assoumani Jet Li nazoloba ezaba bilan annuel ya ba orchestre mususu yo lobini. Non, ça veut dire que ezali ba concert moko ndoko ya ko rattraper parce que il ba concert ezaki. Est-ce que vous comprenez la question nango? Na lobi Fally Ipupa azana asali 6 concerts na mois de janvier oyo. Oyo ezali bilan annuel ya ba orchestre mususu. Mais nazoloba JC Li na lobi bien. Na lobi ezali ba concert moko boye. Parmi les conseils, il fallait une année, c'est-à-dire la 4 de janvier à décembre 2024. Mais tellement, bataille là qui était corsé, trop de concerts. C'est-à-dire, dans le mois de janvier, on est rapide, c'est-à-dire, Chanamo, c'est mon président, Liguane, Neti Liguane na Brazzaville, Neti Liguane. C'est-à-dire, dans le mois de janvier, comme on a des premiers, les 15, Dodi, Biloko, Oba, Missem, Souasala, na Nemo, Bilabila na Bango. N'avait na Angola, n'avait na Rio de Janeiro, n'avait na Kouadje de Nîmes. So, il y a Nemo Bimba. Voilà, bah, c'est plein. Toujours un concert à Nemo Bimba, tu as ces concerts en Afrique. Mais plutôt, Dodo, on espace avec 2 semaines. Pour te dire que. Donc l'artiste est très aimé, l'artiste travaille, l'artiste est la star planétaire. Donc, bilan n'a pas il y a une année, il y a 2 semaines à Bisson. On s'est fait. C'est comme ma tombe. Maman Elise n'est plus. Maman Elise, c'est ma tante. Ma tante maternelle, la petite sœur chérie à ma maman. Maman Elise n'est plus, Maman Elise nous a quittés, elle nous a laissés, elle a blessé nos cœurs. Mais, madame, maman, je vous promets que vous resterez à jamais gravés dans nos mémoires. Maman Elise, je manque de mots, je ne sais quoi dire. Je ne peux que dire paix à ton âme, maman. Surtout na yoka mingi. Et je te promets que je fournirai cet effort-là d'être un bon monsieur, comme vous me l'avez toujours demandé. Merci, merci Basile. Ta maman là, si, c'est la petite soeur à ma maman, mais j'ai passé ma vie avec elle. Je dirais que c'est ma maman. C'est ma maman. Je la connais très bien, parfaitement. C'est ma maman. Donc, maman est partie en Europe. Maman Elise, maman Nabiso. Je remercie tout Banana Nabiso, au Banana Nabiso. Donc, Excellence Guy Luando. Excellence Guy Luando Mboyo. L'empereur de Bakwanga, Yapacho. Yapacho. Amuna Yapacho. L'empereur de Bakwanga, Lela. Doudou Adoula. Adieu. Doudou Adoula. Guy Luando Mboyo, Excellence. Guy Luando Mboyo. Edi Yeli Molangi. Maman Nabiso Dorothée Madia. Maman de cœur Dorothée Madia. Maman Yabana. Merci, mon amboka. Merci.
Merci beaucoup. Ouais, Basile, en tout cas, c'était vraiment un honneur de vous avoir. Yoyebi, ceux qui osent Anabiso, ils aura toujours la gaieté de la bonne humeur. Donc, moi aussi, je ne sais pas mettre fin à cette émission sans pour autant penser à Didier Boudimou, ministre Nabiso et à Sport. Je vois comme ça Pati Mahamba, l'homme à la petite cigare, et puis choisi Matata Éternité. Na Bosanité, Chana Mousseka na Paris. Niki Kaniki, Dadi Kaniki, maman Elise n'est plus, donc voilà. Pas Sinamote, ma mère, donc Nangoka Bongo, c'est la vie. Je n'oublie pas aussi comme ça, Petit Nangatou, Lionel, Mabondo, je vois comme ça, Toubib, Mabondo. Je compte vous retrouver à travers une nouvelle série d'émissions. Ciao.